Satana za maele mabe, Satana za penda malin. Problème ezakani pourquoi balinga mi ko bimana simana Nice parce que ndena tuko loba étoile à mutu e bandaka na katikata mbunzu. Yango monaka ba catholique, ba prêtre catholique. Basala ka batu so asalo messe azo wendre yo asimbaka mutoa. Soka simbio awa ndeko na ngai keba. Bato bata ba loge asimbio awa keba. Pasteur moko nganga moko asimbio awa keba. Azo contrôler étoile na yo. Et puisque singawana ke bandaka awa eye awa na mutolo et puis eye na kati ya Nice. Donc Nice ezaka porte. Osko e protégeaka étoile ya mutu, Nice ya mutu. Siko pourquoi balinga ko bima na sima? Po bazala na accès, réponse eza po bazala na accès facile ya ko contrôler étoile na yo. Bako luka mot de passe non na mutu ba moni yango te. Na maboko ba moni yango te. Na mutokino ba moni yango te. Na sexe no ki mobali ba moni yango te. Nde bakoya bako luka basala no rapport sexuel na Nice. Ka so basala no na Nice pas donc étoile no mbala moko et sali apparition ba moni ba mo code protéger étoile na yo ba contrôler ba chance no so vie ba komi ko utiliser ngo. Voilà pourquoi on a dépassé à mbongo a repéso $200 pour abimano kumoko a repéso $400 pour abimano de kudo bazo profiter belé na ba jeune wana et puis plupart ba jeune wana so tali vie na bango za toujours malheureux. Tu as enveloppe ma bien enveloppe mentale. Enveloppe mentale ezali enveloppe moko ya mécanisme. Un voyage de pensée. Ba tu sous badaka en captivité ou bien lié par des voyages de pensée. À cause la wana avant dit mais azo raisonner bulumbu moko boya mwasi. Azo raisonner loko moko boye moi ça sokana na douche ba to ça la rapport azo raisonner yango. Akomika ko temps azo raisonner au moins pas que réaction. Automatiquement femme de nuit à côté. Soki mutu alali nzoto na ye nyonso ekufaka molimo na ye evandaka na cerveau âme na ye esalaka protection siko ba enveloppe accord so mutu alali mutu na kati nzoto azalaka na ba porte eza madusu eza 7 madusu ya ndoto efongwami pa soki efongwami corps wana de rêve ebimaka ntango ebimi ekei ekendaka na deux mondes babenga yango deux mondes parallèles. Premier monde parallèle est la kabisika ba esprit positif bazalaka. Ndebi koto ba mona ba angelou, ba nsomo na lali na butu alota ba ange aosolana ba afani ba tumoko bien, ba pc message, ba zo pesa ye ba directif mona lamuki le Seigneur m'a parlé. Tandi na loti ndoto, na kine bisika bien ba to ba te pembe. Wana ezali monde parallèle supérieur. Siko monde parallèle inférieur ezabisika muta lotaka aza menacé. Oloti ba olanda yo soit o sauter libulu. Tango sauter so ganga na émotion libulu sutuka. Eza kindoto. Tango moi sina mobali ou bien sirène wana abali mobali abali corps de rêve na yo. Azo contrôle la sexe. Azu contrôle ya Nice. Azu contrôle la mutolo. Trois choses. Eloko ebendaka ba femme de nuit eloko liboso ezali pensée monde mental nyonso ebandaka na pensée parce que diable akotaka te soki yo moko fungoli porte te yo moko fo pesa ye accès parce que mutu na kati na ye azaka na mot de passe ezaka na aura na ye yango monaka bébé soko abotami tala bébé a OK eloko mo ebeta a poup 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 eloko wana ebetaka wana yango nde babengaka aura. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote mingi bala nyonso ya Shibiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à la question. Shibiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Bana Katakokombe, Mbujimai, Mbandundu, Lubumbashi, Kinshasa, Bakongo na pesi bino mbote. Ya mona banda na pesi mbote na cameraman nanga. Babi Enoch na ko bomba non na ye pourquoi parce que boningo yibaye.
Merci mingi na molongo inanga Lidi Mukadi. Mama bana nga na linga ko mingi. Boko tu nanga bobio alliance ke wapi. Alliance ko muke na ovimbisa. Merci mingi na bato o balinga biso te. Balobi ana sike c'est ko pesa bino mbote. Boko loba o biso télévision, boye na boye. To lingi kutu te, biso to ko sa obe musala. Merci mingi na bino. Merci mingi na ba sponsor na biso. Bana ko bana nesengeli bo bonga na bandako parce que to ko citer ba sponsor na biso. Et c'est un to respecter les sponsors na biso parce que ba to sakana bangote. Merci beaucoup na maman Ciara Mboyo sponsor na biso. Merci beaucoup na maman Daniela Ekombolo Mega Market depuis Londres ainsi que à son mari papa Ekombolo évangéliste. Merci mingi na prophète Tia bongo sponsor na biso mususu yewana. Kasi na bosanité sponsor na biso mususu prophète Ezekiel na peso bambote belé bishima esika ozali. Toko ko bana émission alelo. Toko lobela nini? Toko lobela ma émissato, toko lobela bongo maye ko leka na ba réseaux sociaux parce que to lemi makambo yo. Toko yeba te ba Pasteur Denis Lesi, toko lobele lelo. Eza émission suko na lobela Pasteur Denis Lesi parce que ako sala soni ya ba pasteur Congo. Est-ce que boko kangela biso yete pardon. Toko lobela Maï Matali ba femme de nuit. Yo mu toko lotaka pampamba na butoro bimaka na basi pampamba. Lelo yo zwa kiti vanda melama ya pionne na lobaka soma nguba po émission zelengi. Toko lobela pe Maï Matali de sujet na bomi po boya le bageno sujet yo bona boy boyo comment pendant l'émission po sujet wana otoko lobela bande ko balandi bo raté émission te poser lengi na yango je m'en vais dire bonjour à mon invité papa na pesio mbote Mbote papa chic nzamba pambola bino nzamba pambola bande konyos ba olanda biso dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà moto na nzambe tokende tozonga tomoni lelo yo pasteur Denis Lesi po to lobela ngona ndeko évangéliste longa na lingi pe yo pe mekampe ko tia moi lelo parce que bozali bato bokoleka na chebiso télévision pasteur Denis Lesi ba pesi yo kombo akomineti sankara ba musicien akomi ko kumisa ba musicien atiki musala na yeki pasteur akomina ye sankara ya ba musicien conseil ni ko pesa ye avant to ban émission lelo. Vraiment, prophète Denis Lesi, totalaki ba image nae. Ngape natalaki yango personnellement. Tant natalaki yango vraiment na luki titi na molimo ko discerner esprit eza derrière ye. Na ko mona que vraiment il a un problème. Mais ngana osenga vraiment ceux qui na évité ceux qui il cause un peu problème à mutu hein. Il cause un peu problème à mutu. Donc ngana osenga kana bandeko basala na scène pepe tozwana no ndeko toko chena na mutu moni nani mwana sem moni makamba bandeko sala biloka bandeko loba ozotelemela mutu azana munduki ozoloba ke ngana ko kangaye ngana ko sala eboy meta ba kocha ke na scène pepe batalie mutu ba ko mona ngila un problème mais ko mona ndeko makamba zo sala un apôtre un évêque mutu oya mibenga ke non il est le président des églises. Avant d'y quitte avec un journaliste, il défend bateau bateau ça la propagande ya diaboulou. Donc c'est un signe que ndeko soit a un problème ya mutu ou bien ezali ba esprit mabé. Des choses. Donc ceux qui peut-être to memi na scène pepe batali na mutu qui a un problème mutu ba pesi ba ki ça vandi à moins repos ata 6 mois 7 mois. Mais so to moni que da problème ya mutu te on prie pour lui. Bon, peut-être il peut être séduit par un démon, pour même pas Saoul, séduit par un démon. Parce que analyse nyo songa natali vraiment, mukolo natali mission wana zo défendre musicien Fali, azo lobé la pro Fali, a lobby boya bouki, ça m'a fait très mal. Parce que Bible zoloba tout est permis, mais tout n'est pas utile. Biso ba chrétien toana et loko toko ko sala te parce que toza ba éducateur de masse. Un pasteur bako monete ka vandi a osala ka analyse ya ba musicien parce que vous avez éducateur de masse si on transférer message ni n'est pas ba téléspectateur au ba Holanda yo. C'est pour cela que j'ai dit que
il y a deux choses, soit le démon, soit totalement dans le moutou, deux choses. Voilà, namoni to revendre mingi wana te parce que ça sujet moko boye ya malamu mingi te to leka na sujet na biso ya malonga ya émission. To ba ki to lobela ba femme de nuit. Lelo yo ba te belé ba komi cause ya ba femme de nuit. Mais to me kay ko lobela ngon l'autre fois, zaki na cadre ya ba sirène des eaux. Mais sikoyo to lingi to ba ko lisolo ya ba femme de nuit. Ya ba tumususu donc femme de nuit ezana nini avant yamboto kota na mozindo. Voilà, femme de nuit azali esprit féminin. Aza esprit féminin oyo a travaillé na monde stataris, monde ya mai, monde ya ba sirène. Azali esprit oyo ayebaka mingi ko posséder bana mibali et puis entre autres pe ko posséder pe bana basi. Bango bazalaka na mama na bango kombo na ye Léviathan. Mama wana Léviathan azali mama ya ba sirène nyonso. Yende mutu abota ba sirène nyonso ya mokili. Donc femme de nuit ndeko tangu yo olali na butu oloti ndoto ke ozo sangisa nzoto na mwasi moko inconnu oyo tikala komona te oyo tikala ko vivre boye te aye na elongi moko ya mundele po mingi ava babanda na elongi moko inconnu ti akola te elongi ya proche oyo yebi omoni ndeko no moko ya mwasi bozo bimana soit copine no ya kala soit copain no ya kala soit cousin na yo okeza yete ezali molimo ya femme de nuit ou bien mari de nuit parce que baza ba esprit au ba travailler dans monde stataris baza la même mission. Donc ce qui omoni eloko bongo donc cela veut dire que c'est le commencement ya femme de nuit, c'est le commencement ya mari de nuit. Donc bandeko nyonso bazo landa biso tangu yo lala kana butu oloti déjà ndoto ya bongo. Ça veut dire que oza déjà marié à lingio ya lokola basi ya mokili. Basi ya mokili bazala bamso mona sepe na mobali moko a craquer mobali moko. Ndeti lelo eloko koma ko kamsa déjà ozomona mwasi akomi kolinga mobali ye moko par force. OK mobali nda linga mwasi akoki ko sepela na mobali mais akoki jamais koloba ke na lingi yo. Ayebisi mobali clairement ke na lingi yo. Mais soko moni mwasi ye moko andimi pa lobi ke mobali na lingi yo. Ça veut dire que il a un esprit, il a quelque chose. Oyo ko pousser ane loko moko zo ko animer. Donc pour asala nini abimisa ba vérité nyonso wana. C'est la même chose avec femme de nuit ou bien mari de nuit. Donc femme de nuit baza ba esprit ba linga kapé akotala pe mobali boye a sepeli na yo amoni yo za bien asa esprit abi na sepeli na mobali yo siko akoluka ayiba esprit na yo abanda ko utiliser yango bo balane na ndenge ya en esprit batu mususu pe bazalaka ya na koko moko be na avenir na bino koko wana aza mukolo makasi ya mwasi akokate ko vivre na yo tant que ya zana no koko. Donc eko simba te ata soki Amérique séduire yo eko simba te talaka ka koko abanda o séduire la so mupende d'abord mupende ko to mona ka pose kauka ozomona donc siko osala ndeni il faut aya na sous forme ya femme de nuit yo moni lokola mundele fille moko kitoko bo bimane na butu nzoka nde koko moko boy ya 95 ans afana na kwa na bino. C'est ça phénomène femme de nuit. Pour ngana zo penda opportunité ya ko sala bato bazana ba esprit wana ba délivrance. Ezala mutu mususu zomona akoyepe ko zo pe femme de nuit à partir ya makanisi. Avant dit parce que mutu na kati na ye azalaka na ba enveloppe. Tu as enveloppe ma bien enveloppe mentale. Enveloppe mentale ezali enveloppe moko ya makanisi. Ba bien voyage de pensée. Ba mususu bazalaka en captivité ou bien lié par des voyages de pensée. À cause la wana avant dit mais azo raisonner bulumbu moko boye ya mwasi. Azo raisonner loko moko boye moi ça sokana na douche bato ça la rapport azo raisonner yango. Akomika ko temps azo raisonner au moins pas que réaction. Automatiquement femme de nuit à côté. Yango kotinde akeke ko se masturber. Tant azo se masturber, azo bima automatiquement avec cet esprit là où ya pensaki. Donc tangu a pensé déjà porte wana voyage mental penser na ye et ko fongwama. Tant que fongwami e bandi ko pepa dans l'air e bandi tambola na mi pepe. Tant que mi pepe écoutani na ba esprit ya ba basi ya butu o e travailler na mi pepe ba esprit na so ko marier penser na ye et au sala que no penser na ye et comme réalité et puis mutazui femme de nuit. Et ça pendant na ba moyen belé o mutu akoki ko za femme de nuit ou bien akoki ko yeba ke no azana femme de nuit. Mais sikoyo comment ça se passe parce que femme de nuit a esprit phénomène nango ya esprit na mutu nzoto normal ba sangisa nzoto isala makandenge nini association wana ya deux nzoto ezali corps
na esprit moko boye basangisa nzoto. Comment expliquer? Bon, et ça la maka, d'abord mutu na kati na ye azalaka na 7 enveloppes. Ezalaka na enveloppe moko na kati ya nzoto ya mutu, babenga ngo extracorporel. Mutu a 3 parties, ana corps, âme, esprit. Âme ezalaka na 2 sens. Esprit ezalaka na 5 sens. Corps ezalaka na 7 enveloppes. Là on va parler ça dans la branche na biso ya spiritualité. Sikoyo soki mutu alali. Et là on est salamara, olali na mbetu, olali na kingasani, mais okolota ndoto ozali na mbinza. Bozo solo la, ozo tambola, omona pena réalité. Osutuka isa kindoto mutu na komeka na point pour pesa nga mbongo. Ba mona lamuki. Mais yo moko tango lota, bando loto, bando yeba teke zala kindoto. Ozo yeba teke zala kindoto. Sko, eloko na babenga ngo extracorporel. Et koloba nini, ezali corps babenga ngo corps astral. Corps astral eza nini wana batu oyo basalaka ba religion hors chrétienne ba benga astral, mais pona biso ba chrétien to benga ngo corps de rêve. Et ça la mandeni ezaka corps moko transparent soki mutu alali nzoto na ye nyonso ekufaka, molimo na ye evandaka na cerveau, âme na ye esalaka protection. Siko ba enveloppe ya corps so mutu alali mutu na kata nzoto azaka na ba porte eza madusu eza 7 madusu ya ndoto efungwami pa soki efungwami corps wana de rêve ebimaka tango ebimi ekei ekendaka na 2 mondes babenga ngo les 2 mondes parallèles. Premier monde parallèle ezalaka bisika ba esprit positif bazalaka nde bikoto ba mona ba angelou ba mona lali na butu alota ba ange aosolana bato afani na bato moko ya bien ba pese message bazo pesa ye ba directif mona lamuki le Seigneur m'a parlé tandi na loti ndoto na kina bisika bien bato ba te pembe wana ezali monde parallèle supérieur. Siko monde parallèle inférieur eza bisika muta lotaka aza menacé oloti ba olanda yo soit o sauter libulu tango sauter so ganga na émotion libulu sutuka eza kindoto. Nebi que soki oso comprendre. Wana ezali monde parallèle inférieur. Sikoyo nzoto na biso corps wana corps de rêve nde bimaka. Siko tango ezo bima ekenda ko choisir les 2 parties. Et ko pona peut-être partie ya monde inférieur. Soki ke pona partie ya monde inférieur nde bisika mutu abanda soko lota bandoto. Tango komi na minute wana na monde partie inférieure, monde parallèle inférieur, nde ko kutana na ba esprit ya ba femme de nuit na ba mari de nuit. Parce que tant au côté dans le monde, on a déjà corps étranger côté. Tant au corps étranger zo kota, ba esprit wana ba otala yo ba lula yo pe. Moi mobali yo ayena mokilo yo azaki toko Siko yo ba ko aborder yo. Ba olinga yo. Mais yo na mutuna oye ba teke ba lingi yo na monde wana. Tant ba ko linga yo wana, moi si yo ko linga yo, il peut commencer même à coucher avec vous. Abani ko bimana yo. Na kata monde siko tant azo bimana yo. Yokoto na musuni biloko bwanzoto nyonso etelemi. Kuna na kata monde parallèle inférieur bozo bima na mwasi wana. Siko koto yo biloko banzoto etelemi okomona pe loko moko te soit pe ekope kozala pe omoni obima na mundele yeba ke ndenge ozobima na mundele bien na fille moko bwi. Kuna na monde inférieur parallèle femme de nuit moko alingi yo sirène moko alingi yo bozo passer ne rapport sexuel. Bozo bima na ye. Siko tango bozo bima na kati ya mondo wana. Bosilisi ko bima na ye. Yo koto yo olali kaka ozolota. Soit pe ozolota pete. Siko tango eloko wane ko sala matango ko lamuka. Donc corps nengo question na yo corps wane ezo sala rapport eza corps de rêve. Ba benga corps de rêve. Ezaka lokola biso, eza na matoyi, eza na munoko, ka ndengo yo salaka ka ndenge yepe zali. Azape na sexe aloba kapa yo kaka nde corps de rêve. Siko tango bino bozo bima yo tango yo ko lamuka boy. Bandeko ba excuser au mona Miami bal et dessiner pantalon. Et na minute qui maman pour ça moi si. C'est ça le début de votre amour avec un esprit na niveau ya monde parallèle, monde inférieur, monde ya ba sirène. Siko yo conséquences ezali makasi DG. On est ngala tuna. Conséquences ezali makasi. Ba esprit wana ba oyo molim oyo corps de rêve na yo et ko banda kokutana na bango bazalaka jaloux. Baza ba sirène baza ba esprit ya basi bazalaka jaloux. Jalousie na bango tango ba lingi yo ba mono mobalo na force.
force penda ya kimobali o ba bo pikili ki bwanzoto oza na yango ba osala ni ba obeta o hémorroïde ba beti hémorroïde okozwa ba kisi nyonso ya zamba te uti na Équateur o meli okomela ta mbidika ou bien ba benga oni fi mubimba ya Congo bololo bika te okomela donc yango eloko bazo yinalenga papa bakepesa bazo yinelanga biloko prophète azwaka wapi okomela même kantine mubimba ata babi ya kobaka okobika te. Pourquoi? Parce que mutazo contrôler corps na yo parce que eloko liboso DG tangu mwasi na mobali ou bien sirène wana abali mobali abali corps de rêve na yo azwa contrôle la sexe azu contrôle ya Nice azu contrôle la mutolo. Trois choses. Tant à Rozoango, à Betio et hémorroïde, donc ekobika te. Okomela kisi ekobika te. Ce qu'on a moussouni boy, ce qu'on a marié, okoko simba moi cité. Même si on a marié te, ata ba makangu ne ba mibali bazalaka. Okoko satisfait makangu na yote. Okomi insatisfait. Donc ozoko kapenete ozoka sou moi si bien te. Bokomi na moi si lokola bandeko, lokola famille. OK, spirituellement déjà tu es engagé et puis esprit wana déjà eu contrôle ya nzoto na yo ya sexe no magamu nyonso. Donc oza déjà contrôle. E bando sala mandeni, o mona mibali misusu ando sepela na lala. Moi si wana yaka. Na yoka ka bien so na lali na loti moi si wana. Na yoka ka bien so na lali na loti moi si wana. Sikoyo abando sala ndeni soki a comprendre que obandi ko boya ba pratique na ye. Abana soko changer bilongi. À cause de ce que elongi ya mwasi na yo moko lingara mingi alati obandi lota mwasi na yo lingara mingi bo sala rapport. Mais eza mwasi wana te mais eza esprit wana pour comprendre que non olingara mwasi moko boy makasi il faut ala te longa mwasi wana po bo wando sala ne rapport. Yango ozomona lelo ba papa nyonso ya poto omona papa ko robeta 3 coups o fatigue azwaka raison parce que ceux qui muta vandi pour bombala moko ka femme de nuit aye to ezala kalamba ba geste msuto sala ka to pe ba bilemo msuto za nango yango isaki ba femme de nuit baya. Bon, eloko ebendaka ba femme de nuit eloko liboso ezali penser monde mental. Nyonso bandaka na penser parce que diable akotaka te soki yo moko fungoli porte te. Yo moko faut pesa ye accès parce que mutu na kati na ye azaka na mot de passe. Ezaka na aura na ye. Yango mona ka bébé soka botami tala bébé a. Ok, eloko mo ebeta a poup poup poup. Eloko wana ebeta wana yango nde babengaka aura. Donc ezali mot de passe. Aura ezali nini? Aura ezali kadena o ebatelaka et donc ebatelaka étoile ya mutu. Ezalaka awa. Soki bébé akoli soka koli aura wana eyaka kodi wana eyaka awa. Soko ye awa singa nango eyaka mbala moko na kata sexe et puis na Nice. Vous comprenez? Sikoyo eloni esala masiko tango yo bandi ko penser na mutu na yo monde de pensée on penser natala ki film pornographique ou tel film pornographique on doit penser ba position ba sala ki on doit penser tango zo penser automatiquement mot de passe o protégaka étoile ya mutu e bandi ko koma visible ezo pesa mwinda e pesa mwinda so ezalaka 004 ou bien 123 ou bien 66 ou bien 77 e bandi pesa mwinda tango zo pesa mwinda ba esprit de l'air oyo ba sireno batambola na mipepe ba otala ba moni code ya frère Kingandi frère X ba moni asana code boy tango ba otala ba seni ba yibi code wana koyiba ba koyiba code wana nde ba koya sikoyo à partir ya monde de pensée ba bandi ko sala no rapport en brutal yango moni yana basi mususu oyo ba benganga ba papa mari de nuit a viola kanga se ko violer. Yana basi muso mona mari de nuit ayaka ka ko sali ba violence ko sakana te surtout ba sœur basi oyo bazaka mingi na poto mona stress eleki asaye moko mobala zate ou bien afana na ndako yemo so alongwe kayu aye na ndako akomi na bitida kotala film ya pornographie bango wana nde ba génie ou bien ba mari de nuit ya mibali nde bayaka ko coucher na bango ba détruire ka ba vie na bango. Donc ba ndeko ba olanda ngai so li mari de nuit à côté pas na yo te contrôler penser na yo éviter ba film pornographique tika masturbation soki kaka ba biloko no zo salela yango osili obebe sa vie na yo et puis conséquence makasi ezali DG soki mari de nuit azana yo ako contrôler na lobaki sexe
et puis tant à contrôler sexe et si la gana sexe à contrôler na étoile na yo yango mona bandeko baza un problème à mari de nuit pour zo mbongo na vie za passe wana problème à femme de nuit pour zo mbongo na vie passe okosala musala ndenge nini okogagner le côté passe si passe surtout bandeko basala ka ba masturbation soko zo la masturbation okomona vie ekokomelo passe pourquoi parce que masturbation nyoso yo sala kawana obotaka bana ozaka na bana na monde stataris bana dans monde stataris ezaka bisika ba être physique bakenda kotika bana tango obwaki semence na wese ba esprit wana bazui yango ndenge to na lobelaki yango Jacqueline na lave na score koto wese ezali bazalaka lave na score et puis koto douche ezali ezalaka Jacqueline nde bazwaka ngo bake basaleli yo bana siko mbongo oyo kozwa na vie moyo o gagner oli yango boye ezate mbongo wana yango nde obando kozwa en charge bana nyonso zana bango na mse ya mai yango na bandeko o babetaka ba savon bande basalaka ba masturbation bazaka na problème mbongo ata beti cop ndenge nini mbongo umilaka te parce que mbongo wana ba esprit na bakataka ndambu po olesa pe bana na yo oyo bota na mai. Bandeko balandi boyoki bongo maloba ya Mosala na Nzambe c'est très important et c'est na biso to za mayele na maynyonso Mosala na Nzambe akoloba parce que bato mosusu par ignorance makambo ekomela biso na bavi na biso toyebaka te euta wapi to pe eutaka wapi boza na idée bo mekampe ko revoir bavi na bino botala est-ce que makambo Mosala na Nzambe alobi yo za na kati est-ce que écoute na kati to ndenge nini. Voilà, on continue cette émission mesdames messieurs, mais avant tout on a deuxième sujet na otuna motuna o yeninga rapide ba moi benga na poto alinga tuna parce que moni et comme habitude ba jeune frère na biso o ebele bakoti mingi masolo ya sima kopesa sima pour bazo mbongo mais kasi to tuna makamna bango te mais biso to plus tout la tuna. Qu'est-ce qui fait que mutu moko boye ana ba mbongo na parce que ba jeune ba mo kende ville ba futa bango selon ba coût le soko lingi 3 coups par coup c'est $200 au moins jeune musu a signé ba 10 coups selon ba rumeur to yoki ba jeune belé ba mo kende ville musu kuta pesa par coup $300 siko yo to mais quand peut ko éclaircir ba jeune wana avant to comme na deuxième sujet émission na biso mutu wana profitera nini pa na bango. D'abord, Satanaza maele, mabe, Satanaza penda malin. Problème ezakani, pourquoi balinga mi ko bimana simana Nice? Parce que ne na tuko loba étoile la mutu e bandaka na katikata mbunzu. Yango mona ka ba catholique, ba prêtre catholique, ba sala ka batu so asalo messe azo wendre yo asimbaka mutoa. Soka simbio awa ndeko na ngai keba. Bata ba loge asimbio awa. Keba pasteur moko nganga moko asimbio awa keba azo contrôler étoile na yo et puisque singa wana ke bandaka awa eye awa na mutolo et puis eye na kati ya Nice donc Nice ezaka porte osko e protégeaka étoile ya mutu Nice ya mutu siko pourquoi balinga ko bima na sima po bazala na accès réponse eza po bazala na accès facile ya ko contrôler étoile na yo bako luka mot de passe non na mutu ba moni yango te na maboko ba moni yango te na mutokino ba moni yango te na sexe no ki mobali ba moni yango te nde bakoya bakoluka basala no rapport sexuel na Nice ka so basali no na Nice pas donc étoile no mbala moko et sali apparition ba moni ba moko code protéger étoile na yo ba contrôler ba chance no so vie ba komi ko utiliser ngo. Voilà pourquoi mona ba dépasser ka mbongo akopeso $200 pour ka bimano kumoko akopeso $400 pour bimano de coups bazo profiter belé na ba jeune wana et puis plupart ba jeune wana so tali vie na bango za toujours malheureux o ba sala ba pratique on a po muto akisi o abimino na sima o a soto o ya sali sodomie wana à contrôler mbongo nyoso osimbaka na vie yango komi ko salela parce que à partir à Nice nda yebe étoile na yo. Voilà, nabanti bandeko balandi boyoki conseil ya moto na Nzambe ezai juste parenthèse to fongola ki na émission ya lelo kasi to ko comme na deuxième émission ya lelo le monde des songes bandoto to lotaka misusu to za bandoto misusu to lotaka quelque part net mutu musu mona aloti ndoto na tonga bosani musu mona aloti ndoto ba mbwa ba Holanda e mususu mona bandoto ozana zamba mususu na ndoto ozongi na lupango wa famille
bandoto c'est belé oyo to monaka à travers ba vie na biso mais tout en molimo discernement à travers cette émission d'aujourd'hui avec le prophète Ezekiel boyoki ndenge azo décortiquer maimatali bandoto mais to bandi siko na maimatali maimatali ba femme de nuit to siko maimatali bandoto moto na nzambe ndoto ya bien na malamu to yeba ndenge ni. Voilà, c'est vraiment une bonne question. Monde abandoto ndezali langage. La Bible dit que Dieu parle tantôt dans des songes puis tantôt dans des rêves. Donc nzambe manière bien moyen facile ya kolubela mutu ya bandoto. Ndeti olali na butu nde na uti koloba olali na butu corps ya ba rêve ebimaka yango kendaka. Soke kei peut-être ndoki moko boy ana posa abwa kelo malade. A osala ndeni akozwa komono ya mboka. Par exemple, ngane na zabe matitika kwa toto. Azui peut-être kwa toto. Tant azui kwa toto wana ou bien matitika wana kombo mboka, akoyeba kokota contact na sorcier oyo aza na kata famille na yo. Parce que ba sorcier bazaka travailler avec beaucoup de collaboration. À côté contact na sorcier na famille na yo azal donc le roi neti moi chef moko ya famille. Même il sera kufa, à côté contact na esprit na ye. Ki na posa na travailler na boma vie ya matitika. Tanga koloba bongo mbala moko na minute wana akosala nini ako kota sikoyo a partir ya corps de rêve nopo ndoki ya famille pesi AC akota partir ya corps de rêve nda pata corps de rêve akobenda corps de rêve na yo abimisi yango na kati ya monde parallèle inférieur. Tanga akota na monde parallèle nani inférieur akoki kopesa yo misuni apeso misuni ozolia yokuna na ndoto olo tozolia misuni et puis ba nous sommes nazolia misuni soka lamuki abandi ko baye ndoto pendeza ki toko nazolia misuni kasi c'est solo nzoka zaki ndoto donc amoni degré ya musuni degré balambela ki yango ya moni kendo opena vrai repas alie misuni siko tangu yo lie bongo bien aimé soki yo lamuki omona malade ya cancer ezanga te ko bato balotaka ndoto baolia na butu ezaka nde ba maladi balesaka bino omona soit azui cancer soit sida ya kindoki azui ba maladi moko boye na kata nzoto ebebisi vi na ye mususu alali na butu aloti ndoto bambua tout autour na ye bantouré ye bambua omona atelema bali ko banga bambua dès que loti ndoto bongo bambua wana bazo représenter séduction esprit ya impudicité. Tangu yo loti ndoto bambua. Cela veut dire que ba démon bazo kotindela yo esprit ya kindumba okoma na kindumba en désordre. Surtout bandeko balotaka bambua bazo landaye. Atoza marié. Yebaka ete na kati na butu batindelo déjà esprit ya kindumba banda ko landayo et puis tango kolamuka okokoma grand mundumbiste. Wana pona bandeko ya bambua. Et puis ezana mutu so moni aloti ndoto. Olotaka ndoto ozana kati ya toilette. Ozo sala grand besoin. Yo lotaka ozo sala grand besoin. Olamuki boye mono simbi na sima iloko ezate. Mais comment na sala ka grand besoin? Nzambe. Ezalaka prison. So oloti ndoto ozo sala grand besoin. Ça veut dire que c'est une prison. Wana prison donc ba tona prison o tikala ko bonga na vie na yo te. Oloti ndoto obima na lupangu ya famille okenda quelque part mais yo lotaka bisiko vanda ka wana ti olota ndoto na lupangu ya famille ezali ke bayota lisoke oza ya kokanga makuna moyo kende liboso na vie na yo ekozala te parce que oza ya kokangama batu mususu pe balotaka bandoto aloti ndoto atelemi mutaka lobi azo suba bulumbu otelemi bulumbu ozo suba soko loti ndoto ndeti ya bongo temi bulumbu ozo suba cela veut dire oza na sorcellerie inconscient oza na kindoki moko inconscient do ba utilisaka yo pona ko bebisa quelques ba membres ya libota na yo mais inconsciemment oloti ndoto zo pumbwe bulumbu mutakala soko loti ndoto zo pumbwe bulumbu ezali signe que ozali na sorcellerie inconscient ozo loka mais omiyebi te ko zo loka mais attention ezana ndoto ya ba chrétien o ba lotaka azo pumbwe me bulumbu te soko loti ndoto ozo pumbwe ozana bilamba bazo landa yo e arrivaka ba landa yo au complexe moko boye
barrière moi ça eza to gagno pumbwe bango pe ba pumbwe wana eza vrai ndoto eza puissance ya Nzambe et protéger yo mais soko loti ndoto zo soko pumbwe bulumu nde babota yo c'est la sorcellerie ndoto mususu ezalaka oloti ndoto ozo sala musala ozo mema ba brique ozo kombola oza garde corps quelque part mais na musuni bozala na musala te eza ke bazo ko exploiter corps de rêve na yo ba chance na yo kuna ozali grand travailleur mais na musuni boye tu es fainéant osala ke loko moko te eza moko bandoto batu mususu balota bandoto ba beta yo tonga eza maladi bazo kocha surtout bandeko moni ba beto tonga maladi ba kocha yo oloti ndoto bakalingi mikate ba peso mikate c'est la sorcellerie ba peso kindoki déjà na ndoto donc mutu moya peso kindoki boezate a peso siko na ndenga ndoto komi ndoki oloti ndoto obomi osimbi soso obomi makile tangi soso azolela même taba oza sorcier inconscient oboma mutu me oyebite c'est la sorcellerie oloti ndoto ozolamba misuni ozobala misuni c'est la sorcellerie inconscient oza cuisinière na cuisine ya ba sorcier oloti ndoto oza wana ozo kumba mutuka batu baza na kati yozo conduit bango c'est une vision ba pesi yo charge ya ko kambelo ko moko songolo pakala c'est une vision batu nyonso balotaka ndoto azo conduire eloko c'est une vision mais soki bino nyonso na kati boza bulumbu bimba boza ba mitako hein cela veut dire que vous êtes des sorciers ozo kamba convoi ya bandoki wana ezali basine ya bandoto ezo talisa keno oyo ozali oloti ndoto bozalaka na ex na yo plutôt ex na yo bokabwana na ye mais obala mwasi na yo bozalane na ndako mais olota toujours ex na yo cela veut dire que ex na yo wana atiaka kisi na biloko na yo na kanga na bolingo ou bien atsalela akotela ndako nganga kanga na bolingo siko tanka yo lotaka cela veut dire que bobala naka en esprit na ve basalisa ke panganga patio na bolingo malgré yo bala. Donc ça demande aussi une délivrance au moins dans la vie physique boye ozalaka jamais en paix na mwasi obali oloti ndoto ke nzoto na ki mobali za ya kotelema olotaka nzoto ki mobali za ya kotelema yebaka ete ba physiquement boye ba pesio molimo ya impuissance sexuelle donc na molimo ozala nzoto ki mobali bo pikiliki mais physiquement okozalaka jamais na bo pikiliki na vie na o mobimba oloti ndoto za koka ovandi oza koka ça veut dire ba stationner vinayo ba telemisi yango eze esika moko oloti ndoto wana kata zamba la confusion batie confusion na kata vinayo oloti ndoto mipepe ezo beta ça et là cela veut dire eza na esprit ya trouble o batie tout ne ba faire troubler étoile no pe makamuna yo il y a plusieurs choses ya omoni bandeko balanda biso à travers bandoto na bino bo bandoko lota qu'on néglige yango te soko loti ndoto surtout ba air ya bandoto ezalaka tangible o eza très évident ndoto ya 3h du matin ko banana 23h 3h du matin 5h juste ko sakanate 9h ko sakanate puis 12h ko sakanate ba air wana soki nzamba peso ndoto ya bongo ndeko ko néglige te koma yango oloti ndoto bofanda na mutu boza bien boliaka bien na musuni be oloti ndoto omona otala kange longi yebake ana position ya saloma be ataza ya mie team mikolana kabwana na eke barbomao moto nzambe sikoyo so remède des années na mutu nyonso a se retrouver na mayenyo so lobi sikoyo asala nini bon remède ezalika ke avant mutu alala il faut ko sambela ko tika molimo no epa na nzambe ko yebisa nzambe akamba yo soko tiki molimo ne pa na nzambe nzamba kambo omoni bandoto loti eza onga na zolobela awa il faut chercher la délivrance le plus vite possible oloti ndoto omelisaka mwana te oza pe na mwana te nini te ozo melisa mwana yebake obota na monde ya molili et puis bana baso mingi bazalaka babotaka te soko oloti ndoto omelisaka mwana na vie na o tikala ko bota jamais parce que na molimo déjà bota matrice lemba yango moni moyen na musuni bota ezate yo mwasi olotaka ndoto oana zemi me olukaka zemi na musuni boyi yebaka ete kuna okozalata ekozala peut-être 10e zemi yozwa moyen na musuni boyi ozwa zemi ezate do bande kwa bongo
il faut m'appeler kobenga ngai o expliquer nga ndoto na ko sambela pona yo na ko bondela pona yo soki okangama na monde ya bandoto tokolanda esprit wana na komba Jésus Christ to libéro na monde ya bandoto po ozala libre oloti ndoto obungisi mbongo esili obungisi vie na yo ndenge oza wana ndeti toza na chaîne na biso vous êtes les représentants de la chaîne soko oloti ndoto un jour ozwi otambo na caméra ekweyi obando luka caméra ozomona te kobeba ya musala kobeba pe ya chaîne il faut telemela ngo na mabondeli pour caméra nde mite sala chaîne emata eza visibilité oloti ndoto yo yembaka moni micro ekweyi kokweyisama ya ministère na yo ya koyemba na yo il faut ko ramasser micro na mabondeli donc ndoto c'est un langage de Dieu. Voilà, mot de la fin, numéro de téléphone, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nabandi, où ils allaient. Papa, il y a encore 4e épisode. Il y a 3e épisode, il y a émission. Tout le belli, songe, tout le belli, la femme de nuit. Nabandi, Mbalasima, tout le belli, sous où il faut découvrir à travers cette émission d'aujourd'hui. Numéro de téléphone et puis mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui. Numéro de téléphone est Ali plus 243 81 61 96 772. Donc 00243 81 61 96 772. 0 plus 243 81 61 96 772. Ok. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'était pour moi un plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission, Spiritualité. Merci à mon réalisateur. Merci à tout le monde qui continue à nous faire confiance. Merci à ma femme Lydie Moukadi, avec beaucoup de respect, je te salue. Je salue mes enfants. Hier soir, mes enfants m'ont reproché de quelque chose. Maintenant, je commence à citer leur nom. Je salue Junior Mou Tamba, je salue Emeroncia Moukadi, Rosia Moukadi, Maeva Moukadi, ainsi que Amegan Moukadi. Je vous salue mes enfants, votre papa vous aime beaucoup. Voilà, je profite de l'occasion pour saluer maman Daniela Ikombolo, Mega Market. Merci maman pour votre confiance. Merci beaucoup à nos sponsors. Et c'est une bonne parce que toujours ça va sponsor on a son beauté. C'est une bonne bien. Na pesi bon mbote na ba sponsor na biso nyos. Merci beaucoup na maman Daniela Ikombolo. Mega Market, babi ONG Oyi Kangi Masolo depuis Londres. Je salue comme ça prophète Ezekiel, notre sponsor. Je te salue. Merci beaucoup Maman Sierra Mboyo, notre sponsor. Je te salue. Merci beaucoup na prophète Tia, notre sponsor. Il y a le BT, ngai sengeni mo 4 vidéo liboso ti mo spot na Sukwa Spot. Pas de problème. Merci à toi, prophète Tia. Merci à tout le monde qui contribue pour l'évolution de cette chaîne Chebiso Télévision. Comme je dis toujours, la chaîne qui vous ressemble, pas comme les autres. Une chaîne pas comme les autres. Ici, c'est une chaîne. Merci beaucoup à mon réalisateur Enoch Babi Mikolo Subomoni Musala qui toko bon manona parce que batamita mabe ba ko lukaka Enoch ngunani papa to bon manana komona yo. Merci beaucoup. Merci pe na ba inimbote comme moi sinanga le bara ma femme dit ba inimbote ba to balinga Chebiso Télévision te na pesi vinombote belé. On se retrouve comme ça prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi vinombote. Mbote mingi balandi nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à la question.
chez biso télévision chaîne oyo ekokani na yo.